caricature ya lelo JC Jemba a dessiné les bisonini. Petit na biso ya casquette azali toujours ko continuer ko kamwa na caricature ya lelo. Silva fille moko ya chic vrai chéri aye ko yebisa na ba parents na ye ke type na ye akoya présentation mokolo ya samedi ko continue tiri pe camarade ya papa na ye azalaki wana yoka Silva. Papa, il faut boyamba bango bien. Talaka ana mbongo moko ebele donc boyebaka. Mbala moko papa peut expliquer na koko tiri po azala. Papa tiri bongo yo po azala na feti wana ko kuzanga te. Petit na biso ya casquette a continuer ko expliquer que samedi délégation est commis nzoka nde tipi yango azalaki tatu tala façon azo bois kabala. Mbala moko papa Bokilo ayambi bango na esengo yoka papa Bokilo na ngai kota na ndaku ko tatu mbala moko alobi. Merci papa. Oyo ba mwashi na ngai babitot na Kinshasa na Ngoi yankananga na Muchenga na Mujimai mambula wanchi kapa na bafere na ngai na zalaki na mwashi na mboka nyonso bangoyo baye kuyambambanda na bango. Mbala moko papa Bokilo akamwe agangi me papa basi ya minene poye bongo ya ngai ya muke ukucheye wapi? Tatu a répondre papa Bokilo tat na yepi akukuma munena po na zaji na mbongu na ngai ye akubanda akuvoyage na ngai akutambula kubanga to koko ntiri akamwe yoka pirvie hongai huyu nsomo likambwe kokamwe bibalabala batatu pioro pio